nayebi eloko ekomela ngate naya ko sutuka nazali na komina bazelu, c'est comme si muta baluka kina mabele. Après na butu kolala na moni fima boyo zwanga azala na suki milai alata ke lokote akomi singa bisinga lobi na minute okomi ko appartenir na biso oza awa destiné na yo ezalaki ozala awa natika loyeba te na boma maman nanga natika loyeba te ki na oboma maman nanga nakoli nakomi jeune fille na baby si ebele nasali mabe ebele mobala résistera liboso nanga te. On a la beauté à tirer. Après avoir couché nae akufaka directement. Natikaka déjà ba sémence ya mabe pona minute onde naza bono onde naza délivrer te naza na ba sémence wana na nzoto. Ndenge nini stratégie on a en place pour bien sabana miki. Na bando te kana école mamboye. Bando te kana kati école, libanda to na kati. Na kati école. Bando ko te kanini. Na bando te ka ba biscuit. Bando ko bebisa bango ndenge nini betali solo tango mwana ya somi par exemple il aura 300 francs. Yo pesi à 500. Après le phénomène il kamuni ko sala mandenge nini. Ko kinde pa na bango lo lenge nini. Nakendaka na butu na butu non pese loko nanga elo so apesi nga 200. OK 200 francs wana so na pese loko 2 16 ya 3 16 yanga. OK na butu na okende na zwaka mwana na kena na yo yebisa awa biloko nanga oliaki il faut ozongisa dans monde oye ko salela biso pona biloko nango zwaki. Olingo nanga ya Yesu, olingo nanga ya Yesu, ebesika yosimbaka obongola lisolo ya mwana mutu. Baluka yo na ba jeune prière, bakutana na yo. Boza ebele bokota la biso mokile mobimba na pesi bino mbote. Merci na confiance, merci na fidélité na chaîne na bino bolingaka mingi chez Biso Télévision, Biso Tolobaka la chaîne qui vous ressemble. Nazana esengo ya ko présenter bino émission mko lelo derrière le masque. Mesdames, messieurs, laissez-moi vous dire que boza kitoko makasi et puis na sepelaka na bino tango bobenga na kapu botala émission oyo. Avant de commencer, mesdames, messieurs, je tiens à remercier tout d'abord notre sponsor officiel, Yatika Rabisote, officiel, il y a émission Oyo derrière le masque. Désormais, Botalabiso sur canal 482 na TNT, vous s'abonner et bénir la chaîne Abiso Awa. Tolingi to kokisa 300 000 abonnés, poto matasu to comme 1 million d'abonnés et au ça et logoté. C'est possible, Biso, c'est possible. Parce que tous ali bana nzambe bino pe bolingaka biso bo soutenir biso na bapel ainsi que bo contribuer na orphelinat na biso vous allez kosunga bongo bana bitike et o izwami na commune na Matete na quartier Viaza numéro 27A. Mesdames, messieurs, lelo na yamedi bino sirène des eaux. Alors na baraka nzambe azali Dieu existe parce que nzambe soki a commis kotina bato modèle baya ko témoigner. En tout cas, moi je sens, je vois que nzambe a rosala à travers chaîne Oyo Biso Télévision. En tout cas, Toyo Kaye, je m'en vais dire bonjour. La grande bonjour et bienvenue. Bonjour papa. Nayambi on a émission mkwalelo. Na kotuna okombote pour na komaske. Alors nini yememio awa na émission mkwalelo. Natsa mungongo po mbule ko beta makati libanda bat bayo kayo na banda. Premièrement, eloko meminga awa parce que naza na besoin ya délivrance. OK. Na vandi baton ebele na makambo oyo. Na bandi nango depuis bo mwana.
namoni siko c'est le moment il faut natika il faut nasala makambo oyo eza important na vie na nga nakoki lisu te. Ok, betela biso lolenge nini monde yango kotaki pe mission nini oyo bande ko servir na monde molili et pourquoi ozali sirène des eaux donc ça veut dire papa na mama to uta na mai mais quand on peut ko betela biso bande ba kotala biso baluka koyeba. Nazalaka na kin to bando vanda na kin ngai na maman na papa na nga et après maman na papa basalaki divorce bakabwanaki ebande lisu kosimba te. Mama kotambola tambola na ye ayaki kozwa mobali amemi ye na Brazzaville. Komema memaki maman na Brazzaville nde amemaki nga na bandeko na nga kuna. Babota biso mibale na ndeko na nga ya mwasi. Après Brazzaville toyaki kolongwa Brazza toyo kokende na Point Noir. Mboka ngo peza peka na Brazza ba o bayebi Brazza bayebi pe mboka ana. Mboka ana eza vraiment na ba réalité belé. Eza na makambo ebele. Naya koyeba makambo wana nyonso na ye kokota na kati ya mondi wana nde na ye koyeba makambo nyonso wana. Tobandaka kosakana na bayaya bango kutu basisaka bake na bango ndako nga na tikali na obi akor na komi na bazelu na sokola wana naza na 9 ans nabosani eloko wana te nabosa na age wana te nazala na 9 ans na bandi kosokola nayebi eloko ekomela nga te naya kosutuka nazali na komi na bazelu c'est comme si muta baluka kina mabele kosutuka na osutuka na komi nzoto mobimba bazelu nayeba eloko ekomela nga te na koti su na mai o na bande kosokola wana na sokoli na sisi na landi ba grande sœur bakendaki déjà na ndako na betela mutu te eloko te. Après na butu kolala na moni fimo boyo ozwanga azala na suki milai alataka eloko te ayo ozwanga akomisi nga bisinga lobi na minute okomi ko appartenir na biso oza awa destiné na yo ezalaki ozala awa abandi kolakisa ngai vi na nga debo mwana ti lelo ti tozalaki wana alakisi nga vi na nga mobimba eyebanaki yo oya na mboka oyo eyebanaki jour oyo yo oya awa obandai kosokola tobandai koluka moyen nyonso tozwa yo tobandai komona moyen ya kozwa yo eza te nde tokreaki séparation après yo ya awa mpe na temps oyo boya kosokola boyaki bosokola na bagrande sœur na yo mpo tozwa babetelinga mwa makambo ebele toprofitaki na moment oyo tomonaki yo ozosokola nde toprofitaki tozwa yo bomwana nayebaki eloko te nini te balakisa nga makambo ezalaki mo ebele mpo na avantage na nga na bomwana na nga nazalaka na pensée il faut na aider maman na nga akor papa na nga atiki maman ake kosala makambo ne il faut na aider maman na nga nasala effort natikala koyeba même pas que un jour eloko ekomela nga na vie naacceptaka parce que balakisaka nga nyonso ya bien baprometaki nga nyonso ya bien nyonso na koluka ta na age ya moke oyo naza nango nazwa je m'attendais pas que un jour nakoma oyo naza lelo nakei natikala oyeba te naboma mama na nga natikala oyeba te ke naoboma mama na nga batikala oyebisanga teke mutu oyo oboma na sacrifice ya liboso batikala oyebisanga même pas keza maman na perdre maman après koperdre maman papa oyo ayaki na maman na Brazzaville abengani biso
kindoki bololo nga nazalaki bapropose nga lisusu napesa yaya nakotaki deja na makambo wana nazalaki na choix te napesi grande sœur na nga natikali nga moko nakomi na 12 ans makambo esimba te na obi nazonga kini naye kozonga kini bapesanga condition na vie na nga na kobalaka te na kobotaka te na ozala nga moko wana deja bazwi famille na nga mobimba bake na bango bazwi maman bazwi grande sœur naye koya na kini naye kosenga papa pardon azongisa nga papa azongisi nga na ndako wana mutu te atikali koyeba ke naza ya obeba na banda na kosala makambo mabe na kati ya ndako na biso na boma mwasi abotola mama na nga libala na bomi bano babotaki na nsima na nga nakoli nakomi jeune fille nabebisi ebele nasali mabe ebele nasali mabe ebele nabomi mibala bato ebele nanu te na bima na mobali asala un mois na vie bane koboma bango ndenge nini ntango ozoma mibali ya bato bane koprocede lolenge nini mpo oboma bango mobali aresistaka liboso na nga te oza na beauté ya sirène après avoir couché na ye akufaka directement natikaka deja basemence ya mabe mpo na minute o nde naza bono nde naza délivre te naza na basemence wana na nzoto natika basemence ya mabe naboma mabala ebele mabala wana okoboma ndenge nini bakomarie na banda okota compréhension so namoni couple mo nasepeli na garçon wana na okota na bandiki ya mitie na mwana mwasi na bandi omesana to omesana na okota deja bamfutima na nga ntina oluka bapanzana mpo natika na mobali wana deke na okushe na ye jour wana nde eza akomi kokonte bajour ya liwa na ye nabebisa bana ebele na minute oyo nayebi nombre oyo ya bana nabebisa bana ya ndenge bana mike bana mike na bana kobebisa bango ndenge tokende malembe kote wana tovana kota bana mike ndenge nini stratégie wana kotia en place po bebisa bana mike na banda oteka na école moko boye bana koteka na kati ya école libanda to na kati ya école bana koteka nini na banda oteka babiscuit babombo babiloko ya mike ezalaki ya chaque temps mwana koya kosomba soki ayo osomba eloko ya 200 na opesa eloko ya 500 obakiseli ye ntango obakiseli wana nde osali nini nabakiseli na kotiela mfutima misusu na boma bango misusu baza ya obeba na miniti oyo baosalela biso na mondo nga nazala banda kobebisa bango ndenge nini beta lisolo ntango mwana ye asomi par exemple eloko ya 300 francs yo opesi ya 500 après le phénomène likambo nini ekosalama ndenge nini okokende mpa na bango lolenge nini nakendaka na butu na opesi eloko na nga so apesi nga 200 ok 200 francs wana so napesi eloko ya 2 eza ya ye 3 eza ya nga ok na butu na okende tolamuka ba 0 heure nde tobanda bamission na biso na okende nalamusi ye wana olamusi ye na molimo to na molimo ok wana mwana alali na ye mama amonike mwana alali mama amonike mwana alali moto atikala meme mpa koyeba présence na nga mais eza na bandako ebele na bandako kokokota te mpo na bandako kuta moto na kati ok wana soki mama osambela eloko wana ata napesaki eloko moye na simba eza te nazongaka na nga me baoyo nakutaka faible nazwaka mwana nake na ye na ye oyebisa ye awa biloko na nga oliaki il faut ozongisa dans monde oye kosalela biso mpona biloko nango ozwaki osalela bino nini par exemple soki bozwi mwana mwa 6 ans après bosali nini ye bakolise nde bakolisa nga nga mpe bazwa nga na 9 ans bakolisi nga na mosala ngo ye mpe tobanda kokolisa ye soki aza deja na esprit oyo eza dire akoma osala makambo oyo nga na osala aza capable osala ngo ye moto obebisa famille na ye bavoisin ye moto osala nyonso
Maman, avant de continuer, je tiens à rappeler, mesdames, messieurs, je demanderai à tous les parents, Bolanda Likamboyo, vous négligez en haut, c'est très fort. Ngai salinga pasi parce que j'ai aussi des enfants où il peut de fois bakendaka si to pesi bon quelque chose. Mais je demanderai na ba parents nyonso, s'il vous plaît, bana na biso tango bakendaka kelasi, est-ce que avant bana bakende kelasi osambela rapport na bana yo? Tous attitude ya tango bana ba obima ba okende kelasi, avant bakende, avant ba mata moto, ba mata voiture, tu appelles tes enfants au lakisi bango nzela losambo. Osambeli mpo na bana na yo déclarer maloba likolo ya bana na yo ni ba okende losambo. Ndenge pe odéclarer bongo, wa instruire bana na yo. Mama, zala na habitude ya kozingaka te pesaka bana mbongo bakenda kosoma biloko na école. Lelo ba supermarché komi mo ebele. Na tongo wana butu okei osombi mwa saucisse na yo, okalingeli bana na tongo wana olamuki na tongo soki oza na courant te, otie mwa mbabula na yo ekoma nango ba gaz ekoma nango. Osombi mwa gaz na yo ya muke, okalingeli bana na saucisse, okalingeli bana mwa ba fruits, mwa nani, mwa biloko ya yo moko otieli bana na bord baki kolia na classe. Bo evitaka biloko opesaka bana mbongo, tala makambo, tala conséquence ya bino bomesanisa bana na yo kopesaka bato bana mbongo. Tango mpe kopesa mwana mbongo omesanisa mabe okomisa mwana lokoso. Tala ba conséquence makambo lenga na kati ya école. Bino bokanisi na kati ya école ba maman obatekaka. Je suis pas là pour détruire ba maman obatekaka bana. Il y a aussi des mamans qui vendent ou ba oteka biloko bien. Mais tala parmi bango pe eza pe na ba maman mabe oyo ba ko bebisa bana na biso à travers ba école. Maman continue. Tant sikoyo kei ko obani ko pesa aujourd'hui par exemple le moins à 6 ans, bon sourire qui ndoki bo kotisie eloko yango ye pe akomi ko sala na ndenge na ye po a détruire famille na ye, c'est ça? A détruire famille na ye. Apesa biso biloko o toza na besoin nango. Soki ezaki baza na famille moko baza ba chance tokozala na besoin ya betole na bango. Na bebisa même si na ba jeune fille. Na bilamba nanga, na ba plante nanga. Na bebisa ba fille, na ba vie ya ba ambiance. Na zui camarade na koti e boîte, dès que okota vie na ye tikali ka wana. Na sala makambo ebele. Na esi komona na komi na suka. Condition o bapesaki nga liboso na bando mona ngo ezaki nango normal. Parce que nazaki no na posa no ya musala wana na bandaki penser même pas que un jour nous allons na besoin na koma maman nazala na kati ya ndako nanga bapesa nga condition na kobala te na kobota te na boma mibale belé mais na minute naza censé ya kobala naza na droit ya kolinga naza na droit ya ko vivre heureuse ndenge batu nyonso ba vivaka. Moutonga na vivre na il faut akufa. Atikali même pas koyeba ke naza na ba monti wana. Naza na besoin na ye. Naza na besoin yo perdre été. Naza na besoin te akufa aza innocent. Asalinga mabete. Asali nyonso ya malamu epa na ngai. Alakisanga bolingo nyonso. Na obanga ko coucher na ye poso na coucher na ye mwana bato akokende. Naza na choix te. Soki vraiment eza ndenge nga na mona na TV. Eza ya solo ke bo délivraka bato soki boza na makasi wana. Bolukela nga solution s'il te plaît. Kobika na komo na Yesu. Maman, mekambe kofungola biso awa yo banayi kosaba mission wana. Yo banayi kozwa lifuti nini? Banayi ko gagner nini? Oyo banayi kosala bango musala okopesa satana bilimo ya bato, ba vie ya bato, finance ya bato, misala ya bato ekobeba, okokabola mabala, okolesa bana kindoki. Siko yo banayi ko gagner nini? Après mère supérieure na biso ezangai. Naza na bagrade ebele makasi kuna. Wana na kindoki. Na kindoki. O nyonso na lobaka nde ekokisama. Place nga na oloba. O nga place na onyata na lobi batutu banyata ifu banyata wana.
à chaque temps nasala makambo na nga mpo nasala na banda kosala mosala na nga bien eza nde ezwi mwa batemps mwa basemaine naosala lisusu te mpo na okende na nga lisusu te. ozano na mbongo mais omoni okomi limité parce que batieli mpe bacondition ke ndenge oza wana okoki kobala te. Naza esu na besoin biloko wana siko na minute oyo bazwa biloko na bango nyonso bazwa natikala kaka libre. Naza na besoin natikala libre na vivre vie na nga nde mutu tu avivaka. Naza esu na besoin ya biloko na bango te soki ezaki après délivrance na nga bazwa biloko na bango bazwa na bandela vie na nga zero na mutu oyo alingi nga sala lisumu salana te. mais sikoyo makambo yango ndenge ekomeli eloko nini emotive yo kaka mpo olobi ke olingi obala moye obala ezali te sikoyo odécouvrir émission na biso lolenge nini? Nalingaka mwa mobali wana nalingaka ye te nabi émission na biso awa olandaka yango depuis kala? nalanda yango te nasinteresa na makambo na bino te nasinteresa nango te. Une fois tovandaki na ye bozali na témoignage motu moko ayaki otémoigne awa ayo olakisa ngai avant nanu alakisa ngai abeteli ngai histoire ya fille wana ayo olakisa ngai wana mobali na yo wana mobali na nga oyo toza na ye ayo olakisa nga après avoir kotala émission wana nakotaki na chambre nalelaki imere na nga journal ezalaki bien te atikala koyeba te soki pourquoi naza bongo nazalaki su bien te nakomaki déranger butu wana mobimba nakomaki déranger image ya émission na bino ebandaki kozongelanga kaka na mutu nabandaki koyeba te so nasala nini nabundani nango une semaine mobimba nabundani nango nalandeli bémission natuni baadresse nazwi numéro nabengi nde na ye okoma awa. est-ce que vous allez prête ya kotika monde ambulili kondimela Seigneur Jésus-Christ obanda via sika utika yango na ndenge ma esengeli nde na ye apo naza na besoin nango so naza na besoin nango mpe nange na ye ate nalingi opesa peut-être bato baotala biso baza na monde oyo ozali po jusque là ozala na mpuna okoloba na bango nini monde yango eza lolenge nini avantage eza nini nalingi opesa message po bato baosala misala mabe bayeba mpe kotika ndenge yo otiki bandeko babolingo yo oza na misala mabe yo oza na kindoki yo oza na molimo ya koamvutaka bato kolingaka bato baprogresse te tala mama oyo ye kutana na grade ya koleka me atiki amoni yango ezala baokosa ye ayene na makolo ya yesu aza bolingo oyo azwaka lokutaka mpe afasone bato me andimi kotika yango mpo asalela ye yo oza na misala mabe esengeli otika nalingi mpe otala kamera oyo wana kuna lobela bato oyo baotala oyo baza na misala mabe. conseil na opesa nayebi te parce que so nobi napesa conseil naloba ndenge bato bavivaka kovanda kozala mwana na nzambe ezala mwa pasi mpo nayebi nango te ndenge ezalaka natikala koyeba te ke nzambe aexistaka na vie natikala oyeba te mais conseil na opesa soki oza vraiment na besoin ya mosala oyo te tika eza mosala mabe to perdant ebele mais bénéfice eza te à quoi bon ya kosala nyonso ya mabe après otikala zéro natikala ni mama ni ndeko naza nga moko na vie à part moto na ovivre na ye soki oza na makasi oza na volonté luka aya kotala te mission ozwa ta numéro benga luka otika mosala wana eza bien te soki obandi yango sika ngamu na kota depuis 9 ans jusqu'à présent na oyebi so avantage ya malongi eza kuna te zongela nzambe zongela nzambe zongela nzambe. Merci beaucoup eyembi ser na biso namoni pe balobi na ba réseaux sociaux litomba nini nalata yoju ya mamoto naza na succès naza na mbongo naza la kitoko natambola na carrosse natambola bomenara te bokonza likolo alors ça sert à rien tout ça ne tout est vanité
lelo ozali lobi na yo yebite. Le plus important et mba sœur na biso choisi hein donc abi litomba nini na ta yuji ya mamoto mais na perdre beaucoup de likolo. Donc ça sert à rien. Toujours na makolo ya Yezu na yebi que mama oyo makambo lobi ko édifier biso, c'est très important. Moi je dis souvent surtout aux parents parce que je fais partie. Souvent je le dis avec tout cœur, j'informe avec tout cœur et Sengeli tous à la éveiller pour nos enfants ainsi que pour nos frères. Alors c'est très important. Alors moi je bénis Dieu pour cette émission qui édifie beaucoup de gens. Cette émission qui aide beaucoup de gens à comprendre que le diable diable à cause de rabatu. Donc aux alamons nzambe zelengi ne na boyi na sisi émission na ngala kolia funa pondo na lali pongi lobi na lamuki na yo so sa émission. Na otena na muka minuit, c'est-à-dire il y a des conditions. T'as la diable appelé ba diable appelé na gauche, a ozelo na kibota na droite. C'est-à-dire que t'as la diable ne ngaza rusé à cause si mama oyo ya na biso yo que na pesio nyonso na pesio kitoko na pesio parce que sous alongoli na ine c'est une bête dame. Asa kitoko oyo mobali moko tia oboya ye. Excusez-moi bandeko. Mais tala atiki nyonso wana andime le Christ. Alors ça sert à rien. Oh le loyo, oya go regretter lobi na yo mais tala le loyo. En tout cas mesdames messieurs, on est à la fin de cette émission d'aujourd'hui et merci à tous nos abonnés qui nous soutiennent et merci à vous qui ne cessez pas de nous faire confiance à travers nos émissions. Merci à tous nos partenaires Oyo Bandimea Kota la biso va s'abonner yo s'abonner na noter Kota la biso s'abonner et puis activer cloche il y a notification pour attaquer l'émission T. Un grand merci aussi à sponsor na biso officiel. Je ne peux pas finir cette émission sans pourtant remercier na bolam wa kosa la biso. Et moi je dis souvent à l'époque mesdames excusez-moi de dire ça à la télé à l'époque nano quand ça battre mabe. Ah tu en as simbiki si mais on comprendre que les lotang va bien un peu que chic on a signé qui on comprendre que dans la vie d'ara qui cité nous sommes pas à l'insamba sala que Dieu vous bénisse. Au revoir. Olingo nanga ya Yesu ebesika yosimbaka kobongola lisolo ya mwana moto baluka yo na bajeune prière bakutana na